Sur votre chaîne ici télévision et Mingi sur votre tranche femme de valeur. Parce que nous avons créé, parce que nous avons bateau, nous avons uniquement pour nous papa, et Kolamba. Mais cette fois-ci, tout le monde est la télé, en tout cas, surtout femmes congolaises, on a fait ça à Mimi, le bon, il y a tout le monde à côté. Mais là, il y a beaucoup de ma trace. Nakati ya femme congolaise, madame Pauliane Ndamabe. Je sais que quand je parle déjà de Ndamabe, qu'est-ce qui se passe? Je suis mon commis, mais non. Azam Tourébaki, un papa qui avait aussi une famille, une femme, des enfants. Et aujourd'hui, vous allez encore découvrir fruit d'Alimoko Yamalam, fruit Yamusala Malam Salaki. Cette dame, madame Pauliane, Azali Moko ONG, coordonnatrice FEMIP, à qui j'ai dit bonjour madame Pauliane. Bonjour madame. Boni santé. Santé et Malamou. Malgré Covid, toujours avec un masque. Oui, tous allons respecter ma mesure sanitaire, donc tous Malamou. Et tous allez on a tranché la biso femme de valeur, Tomika Kolobela Mingi Bassi. En tout cas, tout quoi qu'il soit à madame Pauliane, moi si ya makasi, moi na yambolombolo. Et puis quand on voit qu'il y a un émotion écran à biso, tout le but nous a battu avec mon collègue. Effectivement, madame Pauliane, la fille de ce monsieur Abunda Pepona Ekolo, Abunda Nassé au Bengi Bengi la Congo Pays Drapeau, qui est coordonnatrice, il a fait il y a une idée, il a créé le Congo. Merci beaucoup d'abord pour la parole. L'idée de créer Femi Perouti, d'abord, l'histoire d'un amour. Il y a une histoire qui me concerne moi. Il y a une promesse, d'abord, on a ça là. Le bot, comme le dit, il y a moto oyo abundela ekolo wa banaki kosala mosala nasi ya drapeau. Donc, il y a vu la réalité oyo nga na koli nango nde et motivé nga na sala ONG de Femi. Et puis, il y a d'abord promesse. Oyo na sala ki papa na ngai ki na ko bundela ba soda parce que na banaki ko constater aux alentours via ba militaires qui toujours à vos ordres ata baza ko imposer likambu toujours à vos ordres et banaki ko inquiéter nga et jusqu'à ce que nga kutu na zaki l'intention na commander soda. Alors na sa période comme na zaki curieuse ya ko d'abord poser papa sur la question trop ata so bato bazo kimae nga zaki toujours wana on a posé ma question. Alors, il y a que non, il faut comme un soda. Il y a que non. Et il faut que nous ayons un soda. Il y a un soda, on a le droit à le parce que il y a discipline, il y a d'abord obéissance, réclamation après. Donc, exécution, réclamation après. Donc, on a la possibilité de noter. Et puis, d'accord, ça va. Il faut oser un métier très libéral où il peut permettre de lobby la biso. Donc, ça peut peut-être politique, ou soit il faut dans la société civile. Donc, voilà pourquoi ils ont d'abord promesse dans ça qui papa là. Et on réalise la promesse. Expliquez-moi c'est FEMIP et Zalinini. FEMIP est d'abord en sigle ou Elingi Koloba, famille des enfants et épouses de militaires et policiers. Donc, ils ont association où ils allaient défendre dépendants militaires et policiers. Actifs, inactifs et anciens combattants. Au Tozali Kolobela, Likambo Itali, amélioration et conditions de vie na bango social et intégration na bango na kati ya société. Eza mission na mission ONG, eza mosala auto salaka. Bon, c'est ça qui au sens sorta ndenge nini na ONG parce que tazo ko na osangisa basi malgré que oza mona ya soda mais oyebi que kokamba to pe kosangisa bao ba bengi makila ya basoda na kati ya doute za rali pendant ko baté éviter au souk ndenge nini na kati ya ONG no osangisa bango ndenge nini ko zo basi wana to pe bana wana kosangisa bango pona ko pesa bango makanti oza ko kati na. Bon, ils ont d'abord sacrifice, ils ont motivation comme la lobby. ONG de FEMIP, nous considérons nous autres. Donc, nous autres, ceux qui n'ont lié si en gros, ata, bon, on est qui destiné pour nous lier ça, on est aussi dans les camus. Mais tant qu'on connaît si que on lié ça, nous autres, on est capable de nous témater. So quand si que on l'a si on nous autres, on est capable de nous témater. Donc, tant on a ça la sacrifice et tout, voilà que je peux dire. Nous avons commencé la monga moko.
Tu vois, donc parce qu'ils ont d'abord histoire là, c'est comme si je me servais, donc automatiquement, ils ont bien sûr, il faut aux un sacrifice, on a dévotion, voilà. Et ça, et là, on a même qu'à dans mon thème pour se sacrifier pour la baninga, pour la baton, tout en se sacrifiant, nous avons le Père absolu, le maître de toutes choses, à pouvoir peut-être Nanzela Oyozo Zelate, une personne inattendue de bonne volonté, a recoupé sa contribution, a toujours recoupé sa pour pouvoir, n'a pas besoin. Voilà, c'est ça. Ok, maintenant je vais juste savoir ce dont tu es mais tout ça dit constat mon co, tout ça dit constat, bana basoda va faire un mingi. Na problème autre que bien mon qui bolimbissement qui na bana basoda kozala. Bah ça mon problème moi mingi na comme moi éducation, to éviter les rassure ba influence, il y a ba poste, il y a ba tata na ba parce que zone problème na mona sodo mo ndenge lengnya ko kata na yo binga na mo la mbolo. Ngana za boy. Maintenant tu me tournes à chaque fois à défaut le corps pour moi na sodo zio kaso ko tana yo. Ba biloko wana et uta rabino dire quoi? Au fait, je peux dire qu'ils ont deux aspects. Ils ont d'abord sur le plan il y a éducation, hein, ils appellent sur le plan génétique. Comme je vous ai dit, métier, il y a armes, et ça métier mon corps, il y a pression. Tu vois? Ça vous prend d'abord, il y a une formation militaire, tant que Kendaka, quand il sera d'abord, ça va examen nyos. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se rendre compte que l'état de santé n'a pas fonctionner. Et puis formation militaire, il y a formation physique et spirituelle. La formation militaire où il y a la police, il y a physique et il y a spirituelle. Parce que discipline, on va faire exercice physique, ils ont forger le caractère, ils ont forgé même mental. Alors, tu te dis que moi, même un parent, moi, je un parent ou sportif, vraiment à 90% sportif, c'est très différent de moi, un parent inapte. Scientifique, tu vois. Donc, du coup, moi, je suis soda, na ba gène moko ou d'abord naturellement vu il y a très caractériel aux parents na ya forja ou ils allaient peut influencer formation ya moi on a sur le plan scientifique, tu vois. Deuxièmement ils a question ya environnement, métier d'armes ils a métier moko ya pression et même vie ya foyer na bango ils a une vie où ils allaient vraiment pas trop équilibré. Comment je peux dire un parent que moi na abotami, tu vois. Et ça d'abord, comme je disais, très caractériel, il y a un militaire par exemple à Outi na front, na est. À Tika qui moi si na zemi, à qui na est, kuna tumba pendant 5 ans ou 7 ans, à banaro bundabi tumba, à eko zonga, à na Kinshasa, à puti moi na bébé. Militaire ou a même attitude na kati yandako. Bon mon e bana toujours cause na esprit moro ya front. Donc yango mona ba sengaka recyclage, c'est ça le centre à recyclage pour il faut militaire ou on a pas mais qu'à faire passer na ba séance bien appropriée avant à réintégrer ndakunaye, tu vois. Donc bana ba subir ça un peu ba pression peu cause à la mona soda et ça facilité parce que tu es né dans une famille où on n'a pas papa au va na papa na ba PC ordre papa doit aller à l'est du pays. Nous on l'a vécu quand ton papa na biso ba PC qui ordre à Kende Bukavu à Kende Kuna opération il y a 2004-2005 avec Laurent Kundabatoire et na Moutebousi, tu vois. Donc bon valina papa na bino na ndako et puis balamoko papa na bino to ba nommé il faut Kende Kuna bazo boma bato misusu ba officier musu bazo kima mais ba tinde kuna automatiquement vous sentez que les enfants sont affectés et puis papa na bino avant Kende azo vendre sa bino azo soina bino que place nazo kena ko kozonga to na zongate. Donc notre vécu les a vécu à bana ordinaire. Tu vois, on vit avec cette pression du service. Donc, parents n'ont pas pour nous un sacrifice suprême. Donc, automatiquement, les enfants sont sacrifiés aussi aux exigences de ces services. Donc, bana bongo, il y a un moment qui a mboka où ils ont développé. Au biso stratégie on a ONG to ya nango, na ba programme na biso par exemple, il y a créé famille, puis ça programme phare na biso, to parla sur système éducatif, il y a bana o ba kola na ba camp. Bakoki kozala éduqué de la même manière na bana o bazo kola na cité parce que tu as d'abord na camp bato akota et en santé o le kana barrière bo la sa carte d'identité o le kabwe de yo vanda ka ate donc moi na soda a vivre la pression militaire ba langage militaire on a au quotidien, tu vois. Par contre nga nazo kine na nga na cité muto to na question to zo kende wapi na okina nga kuna ngai
Tu vois? Donc, au moment que même éducation na bango, et vendredi na bango, et ça vraiment la liberté à 100%. Donc, méthodologie pour ba professeur ou ba tangi sarabango. Il faut pas la former suite à réalité na bango ba ibanenga ya encadrer banana. Et ça ndenge moroté na mona nyoso azotanga na école privée na cité, nde ba ko éduquer moi no azotanga na école les anako. Donc tout ça les a ba proposition, les a ba mécanisme oyo biso na kati ya ONG toujours réfléchir puis toujours lolenge nini to mekampe ko vanda na ba kondila biso ko to mekampe ko résoudre ba problème. Et naza komitu na un peu mon qui madame Poliane tant les autres beaucoup vanda na ba kondila bino. Est-ce que si mutu mususu ozwa pe na ma information parce que na yebi ki avant osala mo loko osala ki mobilisation olukaki oyeba omokaki komona te mutu moko pe amekaki yango esimbaki to kaka yo nde olingi oentame yango mpo oza sûr ke kosimba parce que baprojet ebele eya na mboka oyo oyebi makambo ebele na mboka oyo esuka mwa moke na nzela. Est ce que ozali na bosukisa ete projet oyo obandi eza na bato bakoaccompagne mpo te oyokoma na esika yango parce que oyebi bien ke bino olobolobi ke soda aza kaka moto oyo atravaaka na se ya mobeko mongongo na yo ekoyokana mpe likolo ndenge ya solo olingi oganga ya solo mpo na ndenge oyo ocréer ONG oyo. Oui, ONG de Nabiso FEMIP ebandi lelo te, ebandi depuis 2010. Résultat ya lelo eza du coup te tozu yango bongo. Donc résultat ya lelo eza ba effort, ya ba expérience, même maîtrise, ya connaissance dans le vélo, eza acquise pendant plusieurs années na exercer dans le secteur wana et j'ai cette maîtrise de communication. Sur ozongi na 2011-12, j'avais pas cette maîtrise. 2014-15, j'avais pas cette maîtrise. Donc eza lutte. Comme je disais par rapport il y a foi dans la lutte, ça donne ça. Donc moi je pense que bakoyoka, po bayokaka, baza bato, tu vois? Soda alobarate mais moi na soda, moi c'est soda, aza électeur, ba vota ka ba kondi. Et ça juste un mécanisme ya communication. Nini yo ko mettre en place pour atteindre cible. Et ça lutte autour ça la lutte nyo ça rapace. Et ça kan armée. L'autre moni président Félix Tshisekedi a un pouvoir, il depuis ça les 32 ans de lutte. Tu vois? Moi je n'ai que 10 ans de lutte. Peut-être dans 20 ans de lutte, 25 ans de lutte, on va peut-être changer les choses. On va pas peut-être, mais je crois certainement qu'on va changer les choses. Comme Naebi sûr que ils ont le col nzoto nangai. Ceux qui n'a sali 10 ans dans les nzoto nangai, na rolobate que non dans 11e année relier nzoto nangai na rolemba parce que nous autres on liakara. On va continuer jusqu'à ce que le Père absolu a décidé autrement. Puis on va continuer. En parlant de ONGD, tout le monde peut mettre sur la Covid, mon PPO, la pandémie et petit mokili mobimba. Donc on a pas ça qu'on l'est là tout comme ça. Et là on est madame Poliane a mis quoi apport naie et puis ba soda na moment où il y a passi na moment où il y a kolela, il y a maya miso bato nyonso ya so bazali kolela. Apport na biso ezali d'abord sur le plan sensibilisation. Mettre des mécanismes de communication pour la sensibiliser. Bango moko ba dépendre à militaire. Bazala d'abord na conscience pour moni ne bandeli ya maladie oyo société na biso bana ko négliger jusqu'à ce que to komi ko compter sur le nombre ya ba mort et biso tant que ba auto fréquenter ba camp to zali ko interpeller ba point focal ba toujours ko partager na ba dépendre ba militaire na kati ya ba camp et que maladie ezali réelle et que faut pas respecter ba mesures sanitaires pe ba respecter respecter la mesure à distanciation les alliés kopanzala pour la collection bato segeli tomi batela na mokolo la deuxième volet est que tous allez pour interpeller ba kondi ya ekolo pour d'abord tant que ONGD tous allez pour exercer pour tout l'intérêt de la République démocratique du Congo. Donc tous allez pas possibilité au FEMIP mettre en place et ça moyen de communication et ça pas papier ne besoin mon ababic ou que ceux qui te recevoir cas tous allez ko orienter en gros peut tous allez ba ndenge ni to ko pesa en sens pour pas kondi ba ko agir la faveur ba dépendre ba mettre en policier. Donc à l'avenir ceux qui nous ont ces possibilités on peut dire bon voilà on va intervenir mais ils a vraiment pas trop objectif principal. On va intervenir peut-être pour aider le orphelin, le veuve, mais elle n'est toujours pas satisfaisante. Mais ils a plus important, toloba, bakonzi bayoka. Pour à force de parler, baroyoka pour baza batu bayoka. Merci beaucoup, vous comprendre moi la soda, tant vous sentir vraiment effectivement que vous comprendre qu'il y a la maîtrise de la maîtrise vraiment il y a la maîtrise de expliquer à la terminer il y a bana soda au bino bokadi sarabana soda en tout cas cette fois-ci l'autre côté là mon soda avec ça l'exemple il y a bana ya soda surtout tout le banano eloko on dit FEMIP et penser ni pour la éducation de Zoluba.
ba école malgré Covid le que non vie kozonga normal na ndenge longo bani zoro tala bana basoda mingi bakena la classe te zoro tala bana basoda mingi bango nde bazali kosala ba infraction ya mingi na mboka oyo bango nde bazali na kuluna bango nde yo tali kaka ya ba oyo bakufela ba oyo bazala ba orphelin ba bakufela mibali kasi ba oyo bazana na makasi ba oyo bazala kosala ba trouble bazali ba oyo bazali kosala ba désordre na mboka pona nini bobanza ki bango te. Non, comme je vous ai dit, association n'a pas pour actif, inactif, pour ancien combattant. Donc c'est-à-dire que état la rappel makambo état il y a ba o bazo ça là, na c'est drapeau, bazo d'abord actif et derrière tout bazo très actif dans l'action. Et puis inactif et bazar et puis ancien combattant. Inactif beaucoup plus on le considère comme de vulnérable. Mais actif ils aura beaucoup plus au respect mécanisme ni sengé na biso tout en place. Pour na o état l'éducation biso na kati ya ONG je crois semaine prochaine to robengisa bino tozo banda opération ya ba projet de loi. Ba projet de loi na eza que tozali tant que société civile tozali ko proposer ba loi oyo esengeli to présenter na Assemblée nationale et pas mokambi Assemblée nationale madame l'honorable Janine Mabunda pona o etali ba dépendant ya ba militaire pe beaucoup plus bana na bango na kati ya projet de loi na to proposer ba loi sur l'éducation loi sur le logement loi sur la prise en charge de la santé, tu vois, parce que tangi d'abord na ba loi portant statut ils allaient ba militaire fonctionnement ils allaient la police au moment que na Italie allocation familiale et tout voilà ils parlent ils ont vraiment bien précisé ils ont codé allocation familiale alors que ba besoin ils ont vraiment majeur au lobby comme l'éducation va dépendre ba militaire il faut estimer la statistique de ménage au biso féminin tout ça là rien que ba militaire on calculer la statistique de ménage au moins il y a 6 enfants na foyer ou 4 enfants par foyer tu peux ça déjà au moins 6 millions de enfants de militaires na étendu à République démocratique du Congo Bimba. Voilà toké na effectif il y a actif. Sans compter effectif il y a veuve, il y a orphelin. Tu vois? Il y a orphelin plutôt. Tocheka il y a inactif. Tocheka ba actif, effectif voilà les OP ça biso to calculer la statistique de ménage au moins 6 enfants. Nandako les OP ça biso déjà effectif il y a au moins 6 millions et quelques. Ou 4 millions si je ne m'abuse pas, 2 enfants. Tu vois, et ça na FRDC, na la police, na FRDC ils ont qui na 6 millions. Vous voyez? Donc au moment que démographiquement parlant, ils ont c'est dans l'état congolais et ils bana ko construire. Et bon on ba lobi banda ko ezali ba école ezali na ba camp. Ezali na ba camp nyo sauté ezali na ba école. Et bon pétant ba école on ezali est-ce que ezali ko tenir compte na aspect démographique? Tu vois? Il y a bana o ba soda baza combien? Il y a âge nini les a répartis pour battre dans l'école wana ya mobiso na kati ya ONG de famille to molaki que non et sengeli na biso to ko proposer to ko senga séance de travail to ko kutana ba ministre italien d'éducation enseignement supérieur to ko solo lana bango za même il y a au Italie il y a enseignement primaire secondaire humanitaire to ko kutana bango na kamboto solo là ensemble na ba service habilité il y a armée quelques experts na biso ONG de otoko initier programme wana poto sona likambo eta l'éducation ya bana basoda biso na kati ya ONG de Femito Baki mokonzi mboka alobi gratuité de l'enseignement primaire c'est une bonne chose et nous l'encourageons parce que on commence toujours quelque part tu vois à généraliser mais ils ont une particularité n'a pas exposé des motifs déjà il y a ba statut ya ba militaire wana bazali ko reconnaître bango moko ba oyo bazali ko vanda l'Assemblée nationale bazali ko reconnaître nécessité ou ezali ko senga soda na sacrifice suprême d'autant bazo zo ba mesure ya na mboka bango il faut bazana statut particulier et on biso na ONG de famille to na auto likambuto bengi loi portant statut particulier de dépendants de militaires et de policiers na kati ya loi na toko décortiquer yango tokosoloba likambo etali éducation ya bana basoda likambo etali ba blessés de guerre pe tokosenga na ba pétition o tokolancer semaine prochaine en ligne ezala signer pour l'Assemblée nationale ba voter ba loi tokomona mokambi aux autorités morales ya FCC le sénateur Joseph Kabila toko lukato sengo audience naye pour baser la majorité parlementaire toko lukape ya cash toko luka président de la République toko tala ba mécanisme nyonso étatique o toko landela pour pas qu'on voter ba loi na pour na ba faveur ya ba o bazo kamba ekolo tango toko simba ba loi na maboko ne toko yeba ke non
article elobi bonnet na constitution pour na bana basoda tokende bo omoni mokonzi ya mboka apesi gratuité de l'enseignement na article oyo ezali reconnu na constitution. Donc biso tolinga que combat na biso ezala un combat oyo kotikala libela ezala te ya kokabola kaka loso okaboli cantine so mais un combat oyo kotikala voilà ezala vraiment. Donc c'est ça notre démarche. Je crois dans le moment opportun tokosenga na bino boya bo accompagner biso comme toujours et bokozala informer de détails ya ba makambo tokosala na bato ya société civile mpona koyeba ko. Et madame Pauline tuna ba condition nini parce que toyoki bato bakolanda yo kasi bato kolanda yo bato bakoluka rejoindre yo tout ce que bato bakoluka bayeba ba condition nini oyo ezali na kata famille mpona koadhérer na kata famille ba condition nini okopesa na bato qu'est-ce qu'il y a donc dit faut baluka lolengi nini tokoloba lolengi nini bato rejoindre yo ba condition nini kosomba ba fiche d'adhésion kosomba carte kobenga na téléphone tokokende po ba condition za kebena ko adhérer na kata ba ONG. Merci beaucoup pour les camboyes ONG de FEMIP. Comme je disais, ONG de FEMIP, ils ont organisation au Salemi pour les dépendants, il y a des militaires, il y a des policiers. Oyo ba monike bazali bana ya ba oyo ba boti na bango ba kambaka sous le drapeau. D'abord condition préalable ezali yango wana, il faut qu'on a d'abord cible direct soko lingi ozala bénéficiaire direct ya ba action na biso et tout eza au contacter bureau na biso au contacter ba numéro de téléphone na biso et ou soit média oyo ba ki ko interviewer biso ba ko pesa yo adresse ya ONG de FEMIP et au remplir fiche d'adhésion. Tant que vous remplir fiche d'adhésion, au signer la photo na yo passeport et pour la carte il y a membre. Et ça dit normal, les gens vraiment dans des conditions difficiles, peut-être une bouteille de coca pour la carte il y a membre ou ils dit parce qu'ils ont papier qu'on imprimer. Donc il y a peut-être un coca. Mais ils ont dit que la catégorie il y a oyo bako travailler comme guide, bako travailler dans l'administration, on appelle eza autrement au quotidien de lettre no ya motivation, le bikenga na koki ko servir na kati ya ONG de FEMIP na service boyer tant que responsable et tout voilà dans capable de salamé au kosenga bien sûr comme lettre no ya motivation, au remplir fiche d'adhésion na information sur la kosenga yo photo non passeport, carte de membre et tout voilà. Et généralement tout ça la descente pour vérifier certainement l'information sur la personne, on les a conditions. Et puis ONG de FEMIP ce qui est vrai, ils ont ouvert pour na batunios. Ils ont un travail humanitaire. Donc on le fait pour le vulnérable, pour une cause noble. Et ça n'a pas d'exigence. Donc tout le monde est libre de travailler, même na site na biso bientôt on a lancé, on communiquer na batou. Et si Kazali a contribué na ba avis na ba suggestion na ye, ba pétition et tout voilà. Donc ils ont vraiment ba condition au biso to pour maintenir sur azala membre ONG de FEMIP. Ok, merci beaucoup Madame Pauline. Nous avons aussi un message nous lancer dans bateau bazotala yo, bana basoda, basoda bamoko ba femme veut au ben na batika bango, bateau ba kotala yo vraiment message moko fort qui ko réconforter les sous, ko pesa bango sous espoir malgré ba désespoir au les ko komela ba. Message nangai na mabota ya ba soda pia ba policier bisika nyonso bazali na République démocratique du Congo ba o bazali ba actif ba inactif pe ba anciens combattants ezali d'abord koloba na bango était que mosala ya ko servir sous le drapeau ezali métier moko très noble soko botami mona ya soda obotami mona ya policier to papa na yo azala ki soda to policier esengeli na yo otambola na lokumu nyonso otambola na honneur nyonso koyeba ete que moto oyo aponaka kokufa pona bato eza moto oyo aza héros aza brave esengeli kaka te bakomba kombo na ye na kati ya livre ya République démocratique du Congo mais baza écrit naturellement vu service au bango barondaka nation et bongo na kosenga pe na mabota na biso ya basoda pe ba policier o nyonso bazali kolandanga bayeba ete que ONG de FEMIP ezali pona biso organisation oyo tokeli yango pona biso nyonso ezali pona ko exprimer ba désir na biso communication na biso na bakondi ya mboka de manière pacifique na kati organisation na biso ezali mayele na biso nde kosala que ba condition de vie na biso ezala changer et ko bossa na ete que lutte nyonso ezala kapasi mais soki omi pesi pona lutte wana oko aboutir yango eloko nyonso oyo elukaka
réussir na rapidité to na pressé et kendaka mosika te esengeli kobunda mpona eloko yo olingi omona ozala lobi eza message oyo nakoki kopesa na baorphelin na baveuve bayeba ete ke baboti na bango to mibali na bango bakufaki pamba te bakufaki na honneur et na bakonzi ya mboka bayeba ete ke oyo bazali koservir sous le drapeau oyo bazali kosacrifier bomoi na bango mpona ekolo esengeli ke ekolo e remettre à son serre mpona bango. azali koloba azali kopesa vraiment azali kopesa éclaircissement na bamituna nyonso to tokaki kotuna ye azali kopesa oyo tokotuna mpe motuna ya suka ezali mpe motuna te ezali kosenga ye na message nini ya suka ezali kokima na nsima ya ngonga message nini ya suka oyo ye apesi na bandeko oyo bakolandela na nsima ya kamera na biso bana basoda basi ya basoda baoyo nani bakomi na esika oyo te baoyo nani bakoki koatteindre yo te message nini okokopesa bango liboso ya kamera na biso. Message nga la kopesa na ba famille ya ba militaire pe na ba policier nyonso oyo bakozwa libako ya kolandanga ezali ete que ONG de famille pe ezali organisation na biso tokabola mboko te mais organisation na biso ezali moyen pour na bino ba oyo bozali ko se reconnaître que boza ba victime ya injustice sociale oyo boza na ba réclamation ba revendication et koki ko faire faire parvenir ba contribution na bino même et pas ba konzi mboka oyo baza capable. Beaucoup à madame Pauliane ya mbaki biso na bureau na ye afongola ki biso bikoki na ye to pesi matondo mingi po asalaki wana pona koyana na mitina ya biso ntoto na pesi matondo mingi na oyo azaki na sima ya caméra mon CG lelo vraiment ndimi komikita pona kotala mawana kozwanga bilili ya bokolo lelo Narcisse Ntumba na pesi susu matondo mingi na ba bengi yo mododo Ntumba Musa na ninga ça nous sauter pour écouter un moment confusion vraiment et maintenant nous batela ki biso na conseil na toujours pour s'abonner massivement et na chaîne de Easy Télévision boutique à la brancher pour na Nico.